taka Belleville, ela taka masasi. Nga upona ko ela taka de masasi kaka. Masasi na masumu libende na elombe bandoki ya théâtre oy. Ba tata mibimba bandoki ba kufa. Ba kufa masasi kufa. Keba moni Belleville akoki pression te ami bomi. Keba moni Belleville ami sali mabe. Keba moni Belleville sali boy. Retour à l'expéditeur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maloba mokote ya mutu na sa mukili ekozana pouvoir likola Belleville. Elle a été créée par Seigneur Jésus-Christ. Vous qui pleurez, je sais, il y a des cœurs qui saignent pour l'injustice qui règne na communauté na biso na ba insensé na ba ndeko ebele. Papa maman, mité manabino ezokakate. Gardez silence, les bons dieux à combattre pour ndeko na biso moi si o. Lit na bango ezali pour na ko détruire yé ko effacer yé à mon anate. Mais gloire à Dieu. Azo continue toujours à surprendre les gens. Oui, comme ça la sortie médiatique ils ont pour la RT. Très bien. Mabe boti makasi. Baza na choité, baza bano bako protéger papa bango, bako défendre papa bango. Très bien. Papa lomba ko va na plateau te abanu bake bo finganga et tout. Batu bako défendre la boti ba nebele. Azo comprendre batu bako défendre ba na suspect bazali. Mais bano ba défendre papa lomba ngana bande ko s'attendre na bango te. Ngana mona matama ya Jérémie nde et ya ko défendre papa lomba parce que tango makambasi le bimaki toka audio ya Jérémie. Toka audio abo wana mususu wana kenda poto wana mususu wana itula wana za poto. Sasi kufa liwane vangela masasi na masumu libede masumu elongino se koma butu. Parce qu'il faut toujours venir commencer à insulter les gens. Nga oyo et ça nga pas si demande yanga nuit et jour et pas maman sila ezalaka nini. Maman sila oyebi ecd panama. Maman sila oyebi nani mida. Maman sila oyebi maman international. Maman sila oyebi nani soki mbondo de Paris. Maman sila oyebi bateau nyonso bazo koleka ka obe bazo kofinga ka bato na kombo na bino maman. Ezali malamu te biso ba misusu peut-être ceux qui na benyo na téléphone okoyambanga ite mais des fois ça choque, ça fait mal. Bozwa ka pongi ndenge nini na yebite bako finga batu misusu mais papa lombete papa masasi te papa masumu te s'il vous plaît. Bazali ba papa bakoko na biso. Bazali ba point final te mais bazali batu o bazo mériter respect baza ba icône bazali na bana bazali na école aujourd'hui ceux qui bino bozo soutenir maman na biso sila c'est grâce ya ba papa o bozo ko humilier bozo ko finga s'il vous plaît mes frères et sœurs et comment ça nga passer moko na maya miso ezo kitanga donc oyo etikali na bandeko oyo ba finga kanzambe makambo pasteur Mayata alobaki kuna alobaki nina mama Belleville nina mama Sila alobi et pona bango mibale j'allais dire alobi pona bango mibale et puis souki kana bango mibale te après ce message en général celui qui va résister qui ne va pas kotosa makambo oyo ba conséquences ezali. Mais pourquoi ça va tourner mal comme ça contre ba papa oyo ba koko o ba travailler trop na cinéma? Pourquoi bozo ko se moquer même d'un serviteur de Dieu qui a parlé au nom de Dieu? Azui cher na ye place à mili mwa batu ebikaka afukami asengi na biso nyonso tocha la paix à la fin de la journée aboyi ko tourner et pas bande konemi balé. Combien de personnes qui sont sauvées à travers passage ya papa Mayata Nanzela ya ba film oyo ya bande konemi balé akenda go jouer. Combien des âmes? Combien des âmes? Mais nous là, nous allons contribuer à Amouana et que n'a qu'un enfer. Mais moi, je dirais que je ne serai pas parmi. Allô les amis, coucou, vous allez bien? C'est Stone et je vous demande de vous abonner massivement s'il vous plaît sur Top Media TV officiel. Boya wana bobeta topa tadingala pa ici kabiso to yara na biso zo mayele. Est-ce que to yi baba question? Kuneza rendez-vous ba star, ya ba célèbre, ya bato to luka to yeba na to yara awa. Boya bele mambo kitoko ebele. Abonnez-vous s'il vous plaît la famille. So bo s'abonner au côté Satan 1 franc. On en zoata 0 centime. C'est sieste la carte qui gagne. Vous êtes sur Top Media
TV. Mesdames et messieurs, bande walandi ya top de télévision, bino ba ibozwa libaku ya kolanda biso na ngambu ya maman Sarah télévision ezali chaîne moko baminoko ebele matoyi ebele misu ebele nzambe azala na bino to yeli susu weekend lelo une façon ya kosola na bino pona ba désagrément au nyonso ezokoleka sur la place publique, mais nous vous signalons que toute personne qui néglige maloba ya Moussali Nzambe papa Jean-Paul Mayata ayebake makambu ezali likolo ya motuna ye. Mais sur cette émission en tout cas, nous voulons vous faire comprendre certaines choses, tout discuter na maman Sarah, tout ça la analyse avec maman Sarah sur cette situation. Oyo papa Elombe continue toujours, il y a Kofingama, papa Massassi, papa Nabiso président il y a NTPC, il s'appelle papa Masumu. Bande ko ebele bazo continuer Kofingama à cause du sujet oyo. Or on devrait arrêter l'hémorragie pour continuer kako ça la kaba analyse na biso na ndenge esengeli et aussi sortie médiatique ya bana Simba. En tout cas ça fait débat batu ebele ba monaki yango na ba chaîne donc eleka ki batu ebele ba interpréter yango na bandenge na bango. Je suis Miezi, les réalisateurs toujours derrière la caméra azawana bande ko ebele pe ba bengi balobi oh na bango moko bana Simba bakomi lisusu contre ndeko na bango oyo ya mwana Simba na kombo ya mama Sila ebele balobi bazali ba hypocrite biso to sala kaka do analyse to koya awa kofinga te po wana euti na kati ya ndako place boni biloko nyonso elamba maka esale maka, c'est une famille oyo bazali bango nyonso famille libota. Voilà pourquoi nous allons faire cette émission ensemble avec maman Sarah, une façon ya ko informer bino na ndenge sengeli to tila bino pe ba audio mususu awa oyo ezoko fingisa bato ba audio oyo ezoko sala passe. Je suis allé si ma caméra kuna tozwa bongo maman Sarah to pese maloba poto bande émission na biso. Maman Sarah to la bonjour. Bonjour papa Tadi, bonjour na bande ko nyonso ba Rolanda biso de partout dans le monde, ba meilleur fan. En tout cas, na linga bino mingi. Linga bino mingi, voilà. T'as la love, mon amoureuse. Mon takoti sa pavillon 5 na kati États-Unis, la boss des boss. Mutalekio na TikTok na mosolo azate ya. Vanao. Un grand merci aussi à maman Bijou Nketani. Le haut sommet, hymne national. Zambazala na bino. Abakisami akom soule au sommet. Te même maman Bijou zala kale au sommet. Baba 90%. Baba 90% le haut sommet. Le haut sommet na okion kale. Te kasi et comme le haut sommet. Ah, follow balanga pona ebarake. En dehors maman ba 90%. Le haut sommet étage à Souka donc. Maman Bijou Nketani. Nzambe azala na bino. Maman Sarah Tola bientôt une semaine depuis mot d'ordre ou bien exhortation ya papa Mayata. Les résultats sur terrain maman. Ozo komona ngondé. Zoba na busoba. Ngana ebe ki moto epela. Na ebe peke ko aboutir na rien. Epelisi na oka moto. Donc ma finga ezoko banango. Na batu musuba za ofinga mateba koti na mafinga. Donc la vie continue. La vie continue. Na ndenge ka ya mabendenge tozala ki liboso. Ndeka tozala ki koteleki susu. Ma bependa iboti mbuma. Voilà, mais au regard de cette situation, maman Sarah, mon papa Mayata asambela ki soki kimia eko tite nzambe makambo nyonso eko ya na mutu ya Belleville, eko ya na mutu ya Sila. Penses-tu que c'est une malédiction oyo papa a sali lo sambo o nyonso akozala hypocrite baso wana ela taye na mutu na ye pe na bazina vine mobimba? C'est malédiction parce que à lobby Moto akoyoka malamu. O akoyoka te kanda nzambe likona en quelque sorte ezelo mo abongo. Donc nzambe ndaye banga ba mitema batu. Très bien. Ayebi ke ya na volonté ya otika, ya linko tika te. Donc o linko tika te wana nzamba ko s'en charger na et puis a ko exposer kala mingité. Voilà. Maman Sarah, nous avons vu hier hein bana Simba na kanisi déjà na annonce ki ngwa fallait peto zozo bango tami balé basali sortie médiatique na bango balobi moi ebele tout un chacun a meki koloba na ngambu na ye na ndenge na ye, mais certaines personnes aussi batikalika na hypocrisie mais ba misusu pena ba voiler faste balobi na bango kaka bosembo par rapport na yo na analyse oyo koki ko sala par rapport à sortie médiatique na bango. Est-ce que c'est le moment oyo bango faut ba luka moyen ba bima na ba itando eke? Oui, ko sala sortie médiatique ezo pona RT. Très bien. Mabe
boti makasi baza na choix te baza bano bako protéger papa bango bako défendre papa bango. Très bien. Papa lomba ko yo va na plateau te abanulumba ke bo finganga et tout batu bako défendre ya boti ba nebele azo comprendre batu bako défendre ya bana mususpect bazali mais bano ba défendre papa lomba ngana bande ko s'attendre na bango te ngana mona matama ya Jérémie nde et ya ko défendre papa lomba parce que tango makambasi le bimaki toyoka audio ya Jérémie toka audio wana mususu wana kenda poto wana mususu wana itula wana za poto toka ba audio tu babima basekwa ebele et puis ba beta tolo biso to abana Simba vraiment groupe Simba comme ça zo fingisa groupe Simba ako manquer si la respecter ba manquer papier lombe ba manquer na nkona ndamba kanai ba sokoli et loba papa Masasi ba sokoli penza président lombe wapi bino bateau ngala bando luka bayena onte et puis bateau bazo sokola papa Lombe ce sont des personnes bien identifiées bayebi na bakombo na bango wapi bino ata boyo soigne sa bango te mais que ko sala émission tika ofinga papa Lombe za makambo ya Belvina Sila wapi bino nie silence absolu radio maman est-ce que boye babanga ka ke bango na bango bazali na ba secret oyo esala ke soki lelo ba meki koloba le contraire ya bandeko oyo ba finga ka bato basalaka et tourner mal contre bango ba exposer bango yango ba garder silence te selon ndenge yo monaka babanga ka ndeo ya obanga baza pe ba hypocrite misu baza wana ba omibenga bana Simba me balinga président Lombe. Ah oui. Parce que nga so na linga papa wa bimisanga na défendre ebele bazana balinga président Lombe te so balinga ke banga ba bimata ba pekisa te botika papa Lombe mais to ki bazo finga tina mona papa Lombe kufa c'est grave papa Masasi c'est vraiment papa Masasi kufa c'est grave donc l'hypocrisie est dans le monde ba comédien tadi na kindoki. Oui, Nabulo joueur. Faut la mamba ba comédien à deux angles. Il y a la sorcellerie, il y a aussi la jalousie. La jalousie, oui. Kindo kisko est comme régner, comme sala. Mais Sarah, ndeko nanga mwasi oyo atangi komba mama Sila apekisa batu na ye. Est-ce que ako se retrouver na même cas na o papa masum papa yelo papa Masasi a se retrouver na ngo lelo te yako bana groupe Simba o bosala émission pour na opekisa ba abakouk ko botangi ba kombo ya botangi kombo ya Sila. Na intimité bozala épargner na ba live pourquoi lelo. Ba bozala épargner te. Ba ozali épargner te ba ofinga mana bango kaka ba ofinga ma parce que kuna ba osala bino analyste ba binde ba banda analyste mais ba oya ka kufinga mais okomona pe ba kozwaka comédien moko abengi na live abandi soso ko démarrer bandeko na bango et puis ba bandi ko finga en tout cas sûr que ba comédien za makamba bando ah ouais en tout cas il y a la boulogie na kati bandeko balandi na kande to continuer na mama Sarah mais na ko souhaiter to chana no audio moko awa ndeto mesana ko sala na mama Sarah comme ça nous allons commenter ça ensemble avec vous une façon ya koyeb sabino il y a certaines choses que biso toya ka koloba awa toloba kate justement pour faire mal aux gens toloba kate pour exciter les gens dans ma baie mais des fois il y a des choses il faut toloba ka NON s'il vous plaît NON na bêtise oyo eleki et commis trop. Tozwaka moi temps ya komeka un peu ko solola. Tozwaka moi temps ya komeka un peu ko éviter certaines choses. Moi je me pose des questions. Parce que les lopeso tolobi que ce sont les abakouk, ils ont créé problème, ils ont créé nuit, ils ont créé infraction, ils ont créé mabé oignon, ils ont créé amé. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne sommes pas les bandoki. Nous sommes des frères et sœurs. Est-ce que makambu mususu ekoki kozala teke et salemi et puis eleki na ndenge donc sengeli? Est-ce qu'il faut toujours venir commencer à insulter les gens? Nga oyo et ça la nga pas si demande yanga nuit et jour et pas maman Sila ezalaka nini. Maman Sila oyebi ECD Panama. Maman Sila oyebi nani Mida. Maman Sila oyebi Maman International. Maman Sila oyebi nani soki Mbondo de Paris. Maman Sila oyebi bato nyonso bazo koleka ka obe bazo kofinga ka bato na kombo na bino maman. Ezali malamu te biso ba misusu peut-être soki na benyo na téléphone okoyambanga ite mais des fois ça choque ça fait mal
bozwaka pongi ndenge nini nayebi te bakofinga bato misusu mais papa Elombe te, papa Masasi te, papa Masumu te, s'il vous plaît. Bazali ba papa bakoko na biso, s'il vous plaît. Et puis ces gens-là bazana marque. Qu'est-ce qui va vous empêcher de faire au Kofi à Salaki, Popol Mopasoul, des mères nani na munokono komo nga teni na titre so meki na kangisio. Qu'est-ce qui manque? C'est de la même chose que nous demandons aussi et pas ya maman Belleville, ceux qui batona bazali bakangi bango munoko, c'était ça la demande pe démarche ya papa Mayata. Mais batona bazongi lisusu na ba vitesse à makasi. Na ba vitesse à makasi qui choque. C'est qui choque, il y a beaucoup de personnes sont choquées. Baye bani ba mida wana ba leki na biso et puis nga na mituna ka mida akoma bo ndenge ni leki na nga onzambe na nga akoma bo ndenge ni non poto na milliers ya ben sensé eza mabe. Suivons d'abord audio oyo après tozo continuer ka ko sala analyse na biso na mama Sarah poto luka moyen to pesa bino makambo oyo esengeli par rapport à suivons d'abord oyo audio oyo ezali moko ya bandeko na biso ya Lizabaku makambo pasteur Mayata alobaki kuna alobaki nina mama Belleville nina mama Sila alobi et pona bango mibale j'allais dire alobi pona bango mibale et puis souki kana bango mibale te après ce message en général celui qui va résister qui ne va pas kotosa makambo oyo ba conséquences ezali. Mais pourquoi ça va tourner mal comme ça contre ba papa oyo ba koko o ba travailler trop na cinéma? Pourquoi bozo ko se moquer même d'un serviteur de Dieu qui a parlé au nom de Dieu? Azui cher na ye place à mili mwa batu ebika ka afukami asengi na biso nyonso to tcha la paix. À la fin de la journée aboyi ko tourner et pas bande konemi balé. Combien de personnes qui sont sauvées à travers passage ya papa Mayata Nanzela ya ba film oyo ya bande konemi balé akenda go jouer? Combien des âmes? Combien des âmes? Mais nous là, nous allons contribuer naba amwana et que n'a qu'un enfer. Mais moi, je dirais que je ne serai pas parmi. Banaba nyoka, arrêtez s'il vous plaît. Les insensés, arrêtez. Les incalcitrants, arrêtons s'il vous plaît, Yaya. Ce n'est pas bien. Voilà. Je suis tout l'andango nano. Maman Sarah, ce qui au gozon sabiso déjà wana na maman Sarah toyoka moko ya bande konabiso ya les abaku comment ils s'attaquent sérieusement na ba papa ou na ba maman ou pour nous rejoindre à la fin. Ça fait trop mal en tout cas. Téléphone beaucoup fou, il y a un problème vraiment. On a habité. Lataka Belleville, lataka Masasi. Na upona ko lataka ndi Masasi kaka. Masasi na masumu libende na elombe bandoki ya théâtre oyo. Ba tata mibimba bandoki o ba kufa. Masasi kufa. Niveau nini auto kende na yango la communauté s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Nous devons dire non. Les hypocrites, s'il vous plaît, bah, frères et sœurs, arrêtons avec l'hypocrisie, s'il vous plaît. Où allons-nous avec ces genres de choses? Bozali ne sengo ya ko continuer ka ko kumisa ka batu oyo. Bozali ne sengo ya ko tombola ka batu o. Les gens o bazoko ya pour détruire, pour na ko panza, pour na ko tia confusion, pour na ko créer ba makambo oyo e ko tikala éternellement na ba vie ya batu. Batu oyo bafandi pona ko détruire, batu oyo bafandi pona ko humilier, batu oyo bafandi pona ko silisa ba valeur ya ba papa boye. Et ce sont des personnes que vous applaudissez. Bozo ko betela bango maboko, bozo ko kumisa bango, bozo adorer bango, la communauté congolaise. Même ata pona o biso to sala, même ata o non loba a boko yoka ngote, mais pensez même avec ce que bokansa même ata na oyo pasteur de la foi Adam Alobaki. Il y a beaucoup de facilités, il y a beaucoup de manières, il y a beaucoup de façons pour ko sanctionner bandeko oyo. Ba façon est belé. Ba façon est belé. J'ai pas le courage. Je pense que son abengi mama Sila, elle ne va pas me répondre. Mais si j'avais les numéros de Maman Sila privé, peut-être, pour numéro Nyon Sotozanango, ils public, peut-être la cause d'un numéro n'est privé. Si j'avais son numéro privé, j'allais appeler ma maman. Voilà, oui. Ma fille est Sarah, j'arrive.
Donc si je comprends bien, bateau ba capable que so ba fingi ba moni ba kokate ba tindeli yo bato ba sali yo. Mais c'est ce qu'ils font. Ce qu'ils font, Sarah. C'est ce qu'ils font. Yango tout que ça la émission pour nako otalisa le même bateau. Ce sont le même bateau baza derrière dossier il y a grâce témoin. So tali même na nini na ba live na bango même ces titres. Je suivi na moko ya ba chaîne ka ya les abakouk oyo. J'ai suivi une émission où ba tina photo na yo boya koyoka ndenge grâce témoin a fingi Sarah wana ma. C'est le même bateau bande konanga. Ndeko, ce sont le même bateau. Moi si j'avais le numéro, ya maman Sila, j'allais appeler maman Sila pour dire maman, moi c'est ton fils, t'as dit. Ou bien c'est moi ton frère t'a dit. Maman, arrêtez s'il vous plaît hémorragie oyo. Tout le monde vous demande d'arrêter hémorragie oyo. Ba facilité, il y a quoi arrêter en ezali ebelé. En tout cas, comme ça, si ça s'est passé et pas ya maman Bellevie, j'allais même partir au restaurant na ye na fandi wana sozaki mutuke ya famille libota, j'allais partir na fandi na restaurant na ye na fukami na senga même ata pardon. Nga pena senga pardon na kota na lignée ya papa Mayata bazali ba intouchable té bazali ba point final té mais bazali batu o bazo mériter respect baza ba icône bazali na bana bazali na ba école aujourd'hui ceux qui bino bozo soutenir maman na biso Sila c'est grâce ya ba papa o bozo ko humilier bozo ko finga s'il vous plaît mes frères et sœurs. Et comment ça va passer? Moko na maya miso ezo kitanga. Donc oyo etikali na bandeko yo ba finga kanzambe. Oyo etikali et pas na bango ba finga kanzambe parce que ils ont insulté tout le monde. Même bato o bazo ko finga mama Sila. Bino ba bozo ko fingi sa mama Sila. À la fin de la journée vous allez gagner quoi mes frères et sœurs? Bandeko nanga basi, vous avez des enfants à la maison. Vous avez des hommes aussi, Bobi Makatongo Butumoi. Vous souhaitez liwa ya bande konayo pour nini? YouTube sera air moko comment spesangana posa kotikango. En tout cas, des fois ça et ça langa mwande mo boye. Des fois posa pena ya mamango donc comme aussi langa. Ouais, des fois pena posa. Il faut non. Faut pas masasi akufa. Faut masumu de Brenda kufa kaka pona Sila. Faut Bellevie akufa. Hey. Baza bango nyonso et puis batiena papa Maya tanakati. Moi ça me choque. Masasi kufa liwane vangi la masasi na masumu libede masumu elongi nyonso koma butu. Imaginez un papa comme ça. Mais Moutouana, à la fin, on vous dit que Azali Abakouk, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, s'il vous plaît. Ah ouais, s'il vous plaît. Les comédiens nyonso, s'il vous plaît. Je pense que Bino Baye, Boyaka Gofinga Sara, Nabana Mibali, Bokoma Basi, Nabasio Bokoma Mibali, Boyaka Gofinga Sara. Mais en aucun jour, na yoka na munoko Sara Biloko Edo Bimi. En tout cas, en aucun jour. Na koteli na nga yete. Mais en aucun jour. Vous êtes où? Vous êtes où? C'est comme ça, bazo benga bino nyonso boza ba collabo, bino nyonso boza ba hypocrite. Je vu aucune personne faire une émission à Télémela Biloko Oyo. Aucune personne. Bino bato makasi, wana monopole, boza na droit, boza na nyonso, o lelo bo sangeli, nani, ndeko na biso nani, ndeko mwasi, Bijou la reine. Mais ça, personne n'en parle. Bozu mo Congo, bo pesi bandeko nanga. Moi je peux jamais encourager que lelo, Mama Bijou la reine afanda, afinga Mama Sila, je ne peux jamais encourager. De la même façon que Ngana Kofinga Mutute, de la même façon que Nolingate, frère Oaza Pembe Nangape, Afinga Ndekomoko et surtout à la télé. Ba yaya na biso, ba maman na biso, ba noko, ba frère. Est-ce que biso là, bino ba yeboana moi conscience, moi maïle, toko ki ko arrêter hémorragie oyote. Boza wapi. Bino ba yeboaka na rage ya kofinga ya koya ko s'attaquer à Sarah. Boza wapi. Maman Thérèse Aza wapi? Aza wapi?
aza wapi parce que o bazo finga o bazo étaler boye baza bandeko na ye bayaya na ye banoko na ye. Mes frères et sœurs, on peut kokanga minoko ya bandeko na bandenge ebele. Kokanga bango ba chaîne, personnellement no lingate parce que ça eloko yo ekoti la bango 10 francs. Mais moyen ya okanga bango minoko eza po soki eza pour okanga ba chaîne ata lelo na butu ekokanga manyonso ekanga mi pe transfeza te sili nango pe même ka lelo na butu. Mais ezali eloko personnellement na ko lingate mutu za sala ngo. Po ezali source donc eza unité ya ba production ya bandeko ebele bazo futa banda ba futela ba famille bazo bokola bana à travers ba chaîne o mais bandenge mususu ezali o bokoki ko faire arrêter biloko oyo et à la fin de la journée moi ce qui me choque au komona maman Silaye a sali vidéo les abakouk les anges adorables. Je vous dors, je vous amour, je vous love. Je suis pas contre maman Sila mais nazala contre ba pratique ya boye. Et parmi les abakouk dynamiques, bandeko misatu onga natanga toujours bakombo awa bazala kanakati. Ça fait très mal. Des fois na ma misu de komo kitanga niveau ya méchanceté bondo ki oyekoti na réseaux sociaux. Et puis non to voilà ba fasté na makambo boye okoyoka ngo jamais mo pécha love mon boye a saliango jamais dinashu mon boye do saliango jamais famille libota moko akole kazu audacité courage wana silalo tant moi en tout cas libala na yo Sarah ngama mune akobota libala c'est seul Dieu qui sait, c'est seul Dieu qui sait. Mais Sarah bamakamo c'est trop grave Sarah. Tu sais que l'interprétation Batou a donc les kamabeka na analyse oyo nanga to salaka. Mais ce qui mais ce to sengi mutu moko abimsela biso vidéo moi boye. Akoti kala ko bimsa te même ata seconde. Mais ce qui to lobby allons chercher le vidéo ya bande ko na biso ya les abakouk. Bako tanda ba vidéo place ya ko tia ba vidéo ya mabe esili. Mes frères et sœurs, arrêtons s'il vous plaît. Moi je commence à avoir peur. Musala ngoto yaka ko sala ezaka to sala kana ba via batu. Ah, c'est grave, hein? Elongi nyonso koma butu. Masumu elongi nyonso koma butu. Elongi molili masumu. Masumu elongi beta cancer lokwa Denis Lesi. Bofinga makitoko. Imaginez que les gens bazwaka luxe à boye lorsqu'ils sont en train d'insulter Basu luxe. Et wana na live ozoyoka les abakouk oye. Mais maman Sila demain vous venez pour vous afficher na bato aboye. Bazo bomelo musala maman Sila. Maman Sila ba bomelo musala yango depuis SB et kangama na 177 000 abonnés tilelo. Depuis kangama na 177 000 abonnés jusqu'au jour d'aujourd'hui et boujakate. Est-ce que vous ne pouvez pas vous poser des questions? Ce genre de personnes bazo baby sa image na yo maman. Se débarrasser na bango longola bango na lignée na yo maman batu bazé belé o bako ba no sale na yo peut-être promotion popeto moni e belé bako mola na makamo ngana sarato bandaki yawa ya osai la bandiko na bango a promotion ce qui me fait bien à monter mais que bandiko ba copier ba komi pe ko sala yango c'est ce que nous voulons, c'est ça mais pas boy et ça ka boyete et puis eza ndenge mona ba profession ezokobima ke ba moni belle vie akoki pression te ami bomi ke ba moni belle vie ami sali mabe ke ba moni belle vie asali boy. Retour à l'expéditeur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maloba moko te ya mutu na sa mokili ekozana pouvoir likola belle vie. Elle a été créée par Seigneur Jésus-Christ. Vous qui pleurez, je sais, il y a des cœurs qui saignent pour l'injustice qui règne na communauté na biso na ba insensé na bandeko ebele. Papa maman, mité manabino ezokakate. Gardez silence, les bons dieux à combattre pour na ndeko na biso moi si o. Lit na bango ezali pona ko détruire yé ko effacer yé amonana te, mais gloire à Dieu. Azo continue toujours à surprendre les gens. Aujourd'hui, yango na kondana ka mama moseka.
na kondanaka mama Moseka makasi, na kondanaka Dacosta makasi, na komi pe ko condamner na mama Ursule Pechanga grâce na bangonde SBO lelo eza, na komi pe ko condamner na mama Belvin ndenge a orientant de konaya moi si ponanga, excusez-moi mais hermo na komo na ngonde teza libaku. Rien ne va vous arriver, belle vie. Personne. Ma profession et ya kaka na batan o. Le même personne te sont bango ana bazo ko bongo na ka ba prophétesse na ba prophète. Prophétie lokuta. Juste nyonso ana pona ko luka. Donc bozo luka nyonso po mutu mo bovi na yebe ba akota malili na nzoto. C'est-à-dire akoka ko bouger te, akoka ko réfléchir te, akoka ko sala eloko ata mon côté. Et l'angeza munene basali baza moke. Toza combien de personnes dans le monde? Est-ce que pour bien faire les choses et le bas président Fiston Saï, il faut kaka koluka que existence en de konayo aza pembe ni da zalate. Vous qui insultez, je vous en supplie. En tout cas, j'ai mal. Même lorsqu'on insulte Mama Sila, ngana sepela ngana ngote na lobaka na ba émission awa, je peux pas accepter. Je peux pas accepter. Ah, ça fait mal, Sarah. Un dernier mot pour nous moyen to kabona parce que moi déjà. Rien à dire, mais apparemment, batu bande on a sur ba na page ba informer te. To banda ko informer bango na nzela ba vidéo. Na otela bango ba vidéo mususu na pourquoi. Merci Tadi. Voilà. Merci bande Walandi à Top Net Télévision ezala ki esengo ya kosa ela bino analyse oyo. Mbwa ato sali nyonso article la kambwa. Zoba na zoba so basangani basalaka poto. Bino ba yebwa na conscience ou bien biso ba yetwa na conscience s'il vous plaît. Le fort soutenez le faible. Lit ya papa oyo ekena maite. Et nous allons accompagner les bonnes choses. Lobeko le kalelo.